Shalom, shalom, Bana Nzambe et tout le peuple congolais. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. Oyo azali le prince de paix. Yango sur base ya makambo ya paix wana nde biso bana na mboka. Bana mboka ba congolais, oyo tozali ba congolais. Tobotami na mboka oyo, tokoli na mboka oyo. Ba parents, ba koko, bazali ba congolais. Eloko ezali ya moto ya pona biso, ezali koluka kimia. Ezalo zali mosala nzambe, ezalo zali traditionnel, chef traditionnel. Ezalo zali mutamisala ya mbula matadi to bato nyonso to soki kimia eza na mboka te. Ezali pasi po ete développement et bana komonta makati na mboka. Turandaki biso nzutumbela oyo tata mokonzi mboka président Félix azali koloba tango nyonso pona likambo ya kimia na mboka oyo asali yango comme cheval de bataille na ye po ete kimia ezala makasi na kati na mboka. Alors mwana nyonso to ya mboka oyo alingi mboka na ye, je pense que eloko liboso kosala esika nyonso oyo azali ayeba na kosala en sorte que kimia ezala. Toteyaka sango malamu. Nzambe apesa ngai vision ya une âme sauver la joie au ciel. Kotambola na mboka mo pona koteya sango malamu. Sur les 26 provinces, na tambo déjà na ba province zomi na moko. Etikali au moins 15 provinces. Mais bisika ope etikali mingi kimi ezate. Mobulu ezali surtout na est, na partie est ya mboka na biso. Toyoka ndenge bazali komona pasi po ete bato o bazali binemi ya ekolo. Bazali tango nyonso kobunisa mboka na biso po ete kimi ezanga. Mais toi na nzambe o azana bomoi. Oyo apesi ngai likanisi atake mwana mboka oyo alingi mboka na ye na nzela ya fondation na ngai Turland Mbele et puis à partenariat avec Together We Are Strong collectif ya bato oyo association oyo bazali kolinga kimia na mboka kolanisa ma vision nzamba apesa biso pona koluka kimia nde likanisi elaki ngai ya ko défendre vision oyo ya kimia et pas ya ba invité de marque oyo na souhaita ki bazala kolanisama na imoni selo nzamba pesaki ezali nini ezana bato mibale groupe ya bato mibale oyo population yo kaka mingi ezali basali na nzambe pe ba chef traditionnel bankumu ya mboka et ba groupe bato mibale oyo basali na nzambe na ba chef traditionnel to ba chef coutumier mingi bazalaka na boyokani makasi mingi te. Parce que basala nzambe biso basala nzambe na mitsa na kati margenga na zalaka bongo te pe na kantsaka bongo kaka te mingi bamona nkake bato bazali ba chef coutumier bazaka batamisala mabe bazaba ndoki o bazali ko bosana ke bokoko ezaka kindoki te parce que famille na famille tozali na ba coutume na biso lolenge nini oyo tosengeli kotosa posoko liko kene kobala lelo tanga na balaki mwasi na ngai mama grâce na ke na famille ba obana ke yaka na likasu yaka na boye yoko lo bateke pona zali mosala nzambe na ko likasu te na ko mako bosenga te pona zana onction non ezaka bongo te tout compé ba chef coutumier ba bokoko so bazana posa ko pambola mbala na bango ba krepa ba sala nzambe ndena ba soki bato o mi bali basangani pona koluka kimia pona mboka nzambe akosala et makomi na nzambe ezali ko bana biso na Matthieu 5:9 et c'est moi la base de kimia pour être bakobengama bana nzambe peuple congolais ezali kambo ya clivage te ezali kambo te ko ya koloba na pona ba tendance non ezali kambo ya mboka na kambo ya mboka tendance ezala kate moto alingi mboka na ye akoluka kimia mboka yango moni fondation Turland Mbele on azali président pe président organisation to lengeli milulu ngo makasi ozala du 20 au 22 juin ya mvula oyo 2023 oto ali ko préparer pe 63e anniversaire ya mboka na biso 63 ezali ba chiffre moko prophétique sur 6 na 9 et ça 6 na 3 et ça la 9 d'abord ko tona ba détail belé mais chiffre 9 spirituellement parlant et ça chiffre ya ouverture oyo mboka na biso ko vivre ouverture moko makasi na domaine ya kimia pe ya sécurité mutu alingi mboka na ye akosepela likani akosepela milulu ya boye enzamba tsatinga ya keri ya kobenga mukonzi ya ba église orthodoxe sa sainteté
Abuna Mathias, on a patriarche, l'église orthodoxe. Siège na bango, ils en Éthiopie. Mais quand on a défendre vision pour la kimia, on a talisé n'enga tambo la rapport à sango malamu. Alors que Nzambe a l'obélaï. Et puis a péché réponse, alors pour la RDC, cette cause là, ils allaient juste andimi koya pona ko contribuer pour la kimia, puis a même alikambo na cœur. Symbole poto logo na biso ya fondation zali maboko mibale to simbi RDC na katia motema. Et le quoi on a bakeza la basal na Nzambe pe na ba chef traditionnel. Côté ba chef traditionnel to bengi ici où ils allaient roi Misuzulu, où ils allaient roi ya ba peuple Zulu en Afrique du Sud. Depuis a comment qui na trône en octobre 2022 nano abimate. Mais lui pour la RDC andimi ko bima pour aya. Alors ba pe na ba koko, le quoi ba zali ba ancêtre na Afrique ba yo ka cause ya RDC. Tous allez na rabbin grand rabbin juif, où allez directeur ya centre à Jérusalem chargé à construction à troisième temple où biso ba Christ mona rakol signe sur les bani ko tongama et là signe makasi pour la to bongama pour te Yesu akompemi na kozonga. Et puis tous allez pe na basal na Nzambe o to kobenisa na mboka o ya biso ya mboka ba chef traditionnel ya mboka pour être tous allez na kati na sommet wana vous allez forum wana ya paix la culture, que tombe la paix, que la culture est mboka na biso. Tous vivre ensemble, thème nango ezali, tous unis pour la paix et le vivre ensemble en RDC. Et puis, mokolo ya suka, tous dans la journée moko culturelle, auto ko sangisa. Ba na Nzambe, ba culture na biso, ya Kasai, ya Congo central, ya Bandundu, tous ba grand espace nous ya mboka pour être tous célébrer culture wana. Na bande ko na biso musicien chrétien oyo to sélectionné mibale to misatu na côté pe ya to benga ka rumba mibale po ete ba ko sepelisa ba imboka na ba paya oba ko ya ebele lo na kosenga take mosala na Nzambe pe mwana na bino leki na bino ya na bino to soutenir vision mo konza mboka o etali makambo ya kimia pour ceux qui pe kimia ezalité ata mosala na Nzambe mo côté ko côté ya sango malamu. Tout le kimia, avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Na kosuki ça, na passage moko ya Biblia, na nina tanga yango po na kosuki ça. Ezali na beaucoup ya psaume 22, le verset 6 à 8. Na kotanga kaka verset liboso. Demandez la paix de Jérusalem. Ah, totia, demandez la paix de la RDC. Toluka kimia ya RDC. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Muto azolinga RDC. Azana bopemi. Nzambe alola. Ayeba na kopambola mutu nyonso tu. Oya komima RDC na motema na ye. RDC ezali ko zoka. RDC ezoki. RDC moni passe plus de 20 ans à guerre injuste. Lumumba lobaki un jour l'histoire de la RDC et ko komama alobaki un jour histoire ya RDC et ko komama taka na mboka bapayate mais ko komama pe na RDC bato ko koma histoire ya sika ya RDC ezaka ba imboka bana mboka oyo bazali mboka na bango komona bato baye belé partout pona ko se solidariser na RDC baye ko luka diamante baye ko luka wolote babi mboka wana ezali victime to ya to solidarité na bango ezako bazana matanga to ya to bana ko soutenir bango ata na consolation tant toujours matanga to na poso baya to za matanga baba iko tala ote ko sala passe ko mituna est-ce que bato balinganga ngai to balinganga ngai te bato za ko ya to ya bango na ninga malamu c'est vrai bato ba na kati na salle te ou est-ce que kozala est-ce que epongisami na fleuve Congo bato nyonso bakozala kuna te mais bato bakozala wana bakorepresente kaka bato bazala l'invitation nde bakorepresente mboka mais mokolo ya journée ya culture bato bakoya na bango ebele mpona tosepela tokumisa Nzambe mpo tozobanda histoire ya sika na mboka na biso na kimia okolo Yesu Kristo apesi biso tika te Nzambe alola ayeba na kopambola mpe kobatela mboka na biso na mokonzi na biso Félix mpe mbola matali nyonso tu
oyo bazali kobunda po ete kimia ekota na kati na mboka ya bino ndeko mwana peleki pe yaya apôtre docteur Josué Turlambele président de la fondation Turlambele et président de l'organisation ya sommet interculturel sur la paix et la solidarité en RDC. Nzambe apambola.